Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, le créateur de ciel et la terre, le colonacé ayo papa, ma belle à Congo Zali à vendre thé. Peuple congolais, diaspora partout dans le monde, biso tout au kolekana, mais combo à Seigneur Jésus-Christ, RDC, le roi du Congo, et kotika la seko seko, combo à les grands prophètes papa Kimbangu, et kotika na ma belle à Congo Zali à Kimbangu, ma belle à Congo Lumbumba, Sopa Makila na epo na biso. Floribert Chebe ya sopi makila pona biso, Alain Molota sopi pona biso, Fidel Bazana sopa pona biso, Arma Tungulu, diaspora le plus courageux, a sopi makila na pona biso, Pasteur Lukusa, bande konangana ebite si bozo comprendre gravité à makambezo le kana Congo ba diaspora ya Belgique, ya France, ya Suisse, ya Italie, ya Canada, ya les États-Unis, ya Afrique du Sud, partout ba diaspora boza na monde. Tobima 10 millions de diaspora. Mais bon mon a lelo makambo oyo, imposteur, un illettré vagabond, Arido, Hippolyte Kanambi, Rwandais Tutsi. Bande konanga, c'est grave. C'est grave. Peuple ya ndenge nini. Peuple ya ndenge nini. Naloba na monoko nini pour peuple congolais pour croire na message aux ambazo qui tiselanga transmettre et pas d'abino. Peuple congolais, Botela Lelo Babomi Bandeko ya Kasai, plus de 7 millions de Congolais, baza na Zamba, baza réfugiés na Burundi, na Angola, partout na Zambie, peuple congolais, diaspora, boza ko permettre, totika bandeko na biso na mabele na biso boko, tout comme ba réfugiés na 21e siècle, pe diaspora tout vani na distraction, tout ça ko se distraire, toza kofingana, toza kokosa la makam, toza kotika Zoé a komi milliardaire na Jeannette Kanam, na Matata Paul, na Ruberwa, na Bisengiman, na tuna bino bandeko bona Kisasa, na Goma, na Bukavu, na Uvira, na Kisangani, na Kasai Occidental, Kasai Oriental, na Bakongo bandeko ya Katanga, pe ya Kinshasa, pe Équateur. Est-ce que Congo ezaya batuchi? Congo ezaya batuchi? Donc, biso to yana Congo to botama, to tika kengo adondo, to ako tika kengo adondo na mokola pombo, na ba obemi naku, na ba général Etumba, ba olenga ba Denis Kalume, na ba tango fort, donc ba exterminer biso, ba belge ba bomaka biso po na Korta, na caoutchouc Équateur, lelo ba eko boma biso po na Korta, po na matière ebimi na Kasai, matière ebimi na Kasai, au Banglais balobi na 2040 na Londres ça c'est kozalate gazor et kozalate comme na soki pignon soki pignon o ebimi kuna na Kasai likambo bazoboma bande ko biso a Kasai likola richesse ebimi na Kasai peuple congolais to la muka peuple congolais to la kwato sala soulèvement populaire moi so niki o ayeko nike ba politicien wana o akanise bango mnoko bake kolanda ye bango moto bapesaki Kanambe une année à 2017 le loto tike la Kanambe o exterminé 13 millions de morts bande kolanga Afrique d'ici de bozola nanga bilotu diaspora to tike la Kanambe une année à 18 tire à 2018 est-ce que décès na biso ba congolais ezala maboko ba américain peuple ya ndenge nini peuple ya ndenge nini ba politicien ya ndenge nini lelo boza kokoka confronter imposteur un illettré vagabond il y a aucun bagage politique les races de vipères un illettré oya komaki Congo na 1997 tokoti na ba distraction ba pasteur ya ba musicien ya ba politicien lelo toteki mabele ya Congo yango na leki ya pole sabino ke le 18 oyo novembre na chaussée de Mons numéro 192 le 18 2017 na chaussée de Mons numéro 192 tobengisi ba diaspora à France ya Londres ya Suisse ya Allemagne ya Hollande et pas Coco le na procès de Jésus na biso tout tokuta la chaussée de Mons na ngonga 13h30 à 14h tout le belo comment tout ça la grande soulèvement soulèvement populaire il fait ça les mains
soulèvement il fait lokola ba politicien baza ko comprendre que mboka na biso eza l'occupation baza ko continuer toujours ko négocier na ba Rwandais baza comprendre que moto wana yaka na minduki mais ari di politique na aboma muzero la Désiré Kabila ari di politique na aboma Katuma Moki aboma Kakuju abomi Aimé Kabila ari di politique nambe asali massacre na Chingi na Makobolo 10 000 Congolais ari di politique nambe na James Kabare babomi si bato na James Kabare na Mbandaka peuple ya ndenge nini peuple ya ndenge nini nzambe na ngai Zambe nalela ndenge nini peuple congolais bo abandonner Congo kaka boye to abandonner mabele na biso likola distraction ya ba pasteur ya ba musicien ya ba politicien. Moi je crois que o makambo comme les biso na face na biso il fait Tomi libérer immédiat le 31 décembre système ya Kanambe so asabomi 13 millions de morts il fait pas boma biso tout na Kisasa na Goma na Équateur na Bukavu na Uvira na Kisangani na Katanga tokoki kolinga teke na 21e siècle baboto na biso mboka bino ba politicien to tie motema ole bobunda na e ole botambola na lemba na bandali na ngiringiri na selembao na